Bonjour, 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 bonjour. Bonjour. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bonjour Basango ya Mboka, bonjour Basango ya Congo. Bonjour Nabino, bonjour peuple congolais. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Diamant Noir à Kotina Tongo, voilà, tout la Mukasiko, mais Luka tozaka wana mosali na bino, il faut ka topesa bino Basango ya Mboka. Bonjour Nabino nyonso tout, bonjour. Vraiment toza. Donc héros dans l'ombre, topesi mbote, topesi mbote na bino nyonso tout. Oui, oui, Michael Archangelis, vraiment toza na sangwa mawa, mais sans plus tarder tobenga artiste na biso o biso nyonso toyebi, musicien oyo azali musicien na biso congolais oyo toyebi biso nyonso tout, po ye mutapesa biso quand même mwa basango liwa ya Papa Lutumba oyo auti kokufa na tongo. Tobenga ye po biso nyonso toyoka, totune quand même moi deux questions. Koko Madera toza na sangwa mawa Papa Lutumba kufi yo yebi yoza mwana mwana penda ya kuna oyebi. Tobenga ye connexion. Oui, Ibrahim Fernando, bonjour Nayo. Tozela peut-être. Oui, allô, allô, en tout cas, allô, président Dios, bonjour, Eza Diamant Noir, toza en direct, tobengi openda bat baza ebele bazolanda biso, tobengi topesi ono mbote, pesa balanda Diamant Noir TV mbote, posa en direct. Oui, bonjour, vraiment, toza na mingi ya kolobate, parce que toza na veille, donc tu comprends la auteur compositeur Lutumba Simao akufi lelo awa na hôpital na Paris. D'accord, akufi na Paris, mais akufi lelo azalaki malade poto tu na mwa makamuke, azalaki déjà kobela banda kala to mbala moko eza mort subite kaka directement kwei akufi. Non, azalaki déjà interné na hôpital. Oui. Donc bon, kulutu azali mpona likambo ya mwa âge. Et asalaki au moins à côté de l'hôpital au moins 3 fois à Paris. Mais azalaki sikoyo bien hospitalisé. Donc eza likambo kulutu mpe donc information toza na émotion. Donc émotion le fait de vie tozalaki na ye mpenza mwa émotion ezali. Donc nakoconfirme oka information te kulutu atiki biso. Ouais, Diamant Noir na biso. Oui, oui, papa. Oui, oui, papa Dios, tozo landa yo biso toyebi ke likambango akufi na âge nini soko koki ko landi bazo landa yo bazo yo kaka même bayeba Papa Lutumba akomaki na âge nini o akufi nango na mukola lelo ndingo lobi azaki malade azaki interné déjà na hôpital batu bazo yo kayo. Vraiment hasard plus de 60 et quelques 70 75 à peu près. Pour vous avoir information, bah détails nous soit après Diamant Noir. Émotion ezalina nous monique kulu tozala kanaye parce que vraiment on a à peu près na ba 76 78 à peu près ou 76. D'accord, donc biso to ya kuna kala mingi te po batu surtout bazo information bazu déjà information que eza penda vrai po batu mingi bazara so to pesa information papa na biso adios barobenga balobi Diamant Noir eza lokuta akufite yango to lingaki non eza pension d'agilité vraiment le vie akufi. Donc il faut vraiment vie akufi na mukuse vie akufi pour tout akufi information akufi na hôpital à Paris. Donc vous avez information surtout na ba confirmation après. Donc le Diamant Noir na wana donc on a dû quand après ça Diamant Noir sinon c'est nayebi. Merci pena, merci na confiance pour pesanga nayebi keza tongo bozana ya kolela mais tolinga ka to benga yo po tolinga quand même d'information na source ya to benga bino. En tout cas tozo tenter malobaka ya suko ko yebisa ba peuple congolais bala bazo lando ebele oyebisi bango nini bazela programme nyonso tout après ndi bo pesa biso to yamba yo oyebisa ba programme nyonso. Merci pour vous aider à tout aussi ici par mon hôpital pour éviter comme ya c'est poète Lutumba au Kinshasa. L'organisation c'est ça m'a pas encore Kinshasa. Donc
jusque-là, le programme est limité. Nous avons un programme, il y a Congo Seben, il y a association, il y a musiciens à Paris. Oui. Mais nous ne pas encore évidemment, on aura. Merci. Merci Nandenge. Il y a un message, Nengo Bundaka, pour avoir information. Merci. Toti Kyo Kasi. Bye. Voilà, peuple congolais. Binomo boye ki na matoi na moni Jean-Luc Lukembela Dio alobi alingaki akokisa 81 ans. Ah d'accord. Donc papa Lutumba alingaki akokisa 81 ans le 11 avril 2019. Papa na biso obiso soto yebi banzembo. Na ngana tila binomo banzembo mais lokwa tozo lela na tongo boye moye pena toyoka banzembo le mingi ezate mais o ba yebi ete bazaba na mike papa Lutumba azalaki poète azali penza artiste musicien oyo ya munene na Congo na biso démocratique azalaki lokwa papa na biso balombo makiadi nde akufi lelo na tongo awa na Paris na hôpital oyo Diamant Noir akokende ponga na kozala na bango po tozala toujours wana pona ba info ya mboka na biso Congo démocratique. Merci na bandeko oyo bapesi information ya malamu na moni ya Michael Arcangeli social lobby ako alingaki akokisa 81 ans. Donc merci na bino nyonso tout boye baki papa Lutumba akufi eza poisson d'avril te. Paix à son âme et tozawana tolakisa bino matanga nyonso tout na tiki bino tozana tongo na ngeka na pesa bino information tozolela na ba obazolela to sepela na ba obazo sepela bo partager papa Lutumba akufi eza vrai allez na tiki bino bye.